2025 yango ebande pap na na esengo makasi ya représenter bino ngo tikato fungo na ngambo ya Assemblée nationale pour la rotation bino ndenge na Assemblée nationale ministre ya commerce extérieur azalaki liboso ya plénière ya mercredi 14 mai pour na ko répondre na ba question ya interdiction ya ba transbordement ya ba marchandise na ba frontière na tango ya importation héritier mapinemi apesi bino ba détail. Contrôle parlementaire et bandaki jeudi 8 mai 2025 ezali kokoba boye chambre basse ya parlement na direction ya président ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe bayokaki question orale avec débat yango ezalaki examiné mercredi 14 mai 2025 ezalaki bongo question orale avec débat ya député national Katembo Kambere Tade oyo apesaki na ministre ya commerce extérieur Julien Paluku Kaongia pour la likambo etali interdiction ya transbordement il y a marchandises dans la frontière tant où il y a importation pour la mesure d'information où ils allaient prévu dans l'article 178 il y a règlement intérieur il y a assemblée nationale auteur a posé une question moko ils allaient accueillir bandingeni ministre de la commerce extérieur azali ko justifier interdiction il y a transbordement et marchandises dans la frontière tango ezali consacré na lutte contre les fractionnements pe lisusu bazali kolobela programme d'action ya gouvernement na premier pilier na yango. Na réponse na unique préoccupation, il y a député national Tade Katembo, ministre Julien Paluku atalisi que guerre oyo ezwami na partie est de la République démocratique du Congo, ezali loko la guerre économique moko ezali visible pour na transbordement, oyo ezali encadré te pour na fractionnement, oyo ekomi loko la règle. Alandissamaki na traditionnelle série ya ba question ya ba élu ya peuple, parmi bango problématique ya gestion ya frontière ya Kasumbalesa. Oyo ezali kopesa pasi mingi ezali occasionner difficulté économique moko ya makasi na province ya Okatanga ba embouteillage ba camion minene na nzela multiplicité ya ba taxes parafiscales oyo ezali kobebisa ba droit ya douane boye fraude corruption amélioration ya climat des affaires promotion et industrie locale, puis les politique et assainissement, importation de produits pharmaceutiques, qualité na yango ezali malamute, biloko oyo ezali autorisé et pas ya OCC, protection ya paiement, ezali ko martyriser na ba taxe oyo nyonso, ezali ko pesa ba difficulté ndenge ba député bango ba talisaki na ba élément wana réponse Julien Paluku atalisi que gouvernement a pekisa soki mokete transbordement oyo ezali d'ailleurs régi na article 182 ya code ya douane kasi apekisaki nde fractionnement oyo ezali encadré te na ba service ya douane na ngambo mosusu asengi na représentation nationale bayeba na ko examiner loi oyo ezali kolobela nomenclature ya ba impôt pe ba taxe kasi na ngambo mosusu ministre atunamaki pe a promettre ba réponse na ba éclaircissement nyonso akokoma yango ekotindama na ba éli nationaux pona kosasire na ba préoccupation nyonso ezalaki vide. Na conclusion, auteur ya question orale avec débat a félicité ministre pour la clarté na ye pe alobi atikali kaka na posa pona makambo etali ba raison ya pratique ya fractionnement. Député national Tade Katembo a pesi 5 recommandations et pa responsable ya commerce extérieur kati na yango action ya sensibilisation vulgarisation pe information aux opérateurs économiques ba petits commerçants transfrontalier pe lisusu ba loi oyo ya réglementation na secteur alobeli étude scientifique ya ba vraie raison oyo ezali ko poussa na fractionnement assainissement ba service oyo bazali ko opérer na niveau ba frontière ba yeba na ko pratiquer guichet unique oyo ezali intégré gouvernement esengeli a jouer correctement rôle na niveau ba frontière na nzela ya ministère oyo ezali concerné et pas ya parlement gouvernement a proposé loi moko ezali ko modifier pe ko compléter loi ya makambo etali ba code ya commerce pe lisusu révisitation ya nomenclature ya ba impôt taxe pe redevance boye pona ko bakisa chambre basse ya parlement ba proposer recommandation mosusu ezali ya tenu ya forum entre ministère ya commerce extérieur pe ba opérateur économique pona oyo etali ba question orale avec débat oyo ezalaki prévu pour la séance plénière report ezalaki sollicité et pas ya batomi balé kati na bango oyo epesamaki na vice premier ministre en charge de transport pe voie de communication pe désenclavement pona prix ya permis de conduire ya RDC pe lisusu examen ya commission aménagement depuis le 10 avril oyo ekoki kozala évoqué et pas ya auteur na yango kaka azali satisfait na rapport oyo ya commission ekozala présenté et pas ya plénière.
na bozongi na ye na ville ya Kinshasa après mission oyo asalaki kuna na Uganda. Bosengeli koyeba ke président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayambaki mercredi 14 mai na cabinet na ye ya mosala ba députés nationaux ya Yakoma ya Kasai pe ya Masimanimba ba détail ngona héritier Mapindembe. Na bozongi na ye na ville ya Kinshasa après participation na 3e conférence interparlementaire pour na ba défis mondiaux émergents na Uganda, président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abandaki directement musala mercredi 14 mai 2025 na ba série ya ba audience liboso ayambaki kokisi ya ba députés nationaux ya province ya Kasai bayaki ko alerter pour na situation sécuritaire ya mabe na région na bango pour na makambo etali conflit ya ba limite entre ba communauté kele ya territoire ya Ilebo pe ba Luba elongona oyo ya territoire ya Mweka. Selon député national André Mushongo Eli Achikapa alobi na origine ezali bongo signalé conflit oyo ya ba limite et outi ko banda le 31 janvier 2025 après correspondance ya communauté kele oyo adressaki na administrateur ya territoire ya Ilebo pour na kosenga clarification ba frontière pe redéploiement ya ba borne po ete bayeba na kokotisa 7 villages oyo ezali actuellement rattaché na Mweka. Asuetaki kotombola likambo etali kimia cohabitation pacifique ba député ba informaki président na décision na bango ya kosala descente parlementaire na des territoires pour na bayeba réalité na terrain. En tant que Uli balobi bango ba poni nzela ya sagesse pe ya prudence. Bango balobi ba lancer na no message ya kimia pour na ko décider ba kende koyoka ba communauté nyonso ba groupement ba population enfin ba comprendre malamu situation ndenge député national Guy Mafuta abakisaki. Président ya Assemblée nationale akumisaki démarche pacifique oyo pe a promettre soutien total na initiative yango. A assurer bureau ya Assemblée nationale ba kozwa rapport oyo ya mission na bango pe ba ko saisir d'instance supérieure pour na solution moko durable pe pacifique. Néami Balé, président de l'Assemblée nationale, a yambaki délégation, il y a des députés nationaux, il y a des circonscriptions électorales, il y a Nord Ubangi, il y a Masimanimba na Kwilu, ba élu, il y a réorganisation, il y a élection, Bango Bazali na législative, il y a décembre 2024 dans la province respective na Bango, ba élu où il va solliciter implication personnelle, il y a professeur Vital Kamerhe pour bénéficier Bango paye na ensemble, il y a droit et avantage, oyo ezali reconnu et pas il y a député, balobi bayaki koku Tanana honorable président pour nous soumettre ba attente légitime na bango en tant que ba élu ya mboka bango ba bongami pe ba yokami et pas ya président Vital Kamerhe bazali convaincu que kalamingité ba droit na bango et kozala reconnu ndenge baninga mususu boye député national Trifon Kinke Mulumbande alobaki numéro 1 ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe après koyoka bango avec attention à rassurer bango que ba revendication na bango et kozala prise en compte na souci à garantir équité entre les députés nyonso. Voilà pour clôturer le dossier Assemblée nationale Sengali Bosimba que le jeudi 15 mai plénière ezalaki et pas les députés ba examiner qui question il y a actualité. Il y a honorable Irakano pour la ministre ya ba affaires foncières ba examiner qui peut ba adopter qui projet ya loi oyo ezolobe la organisation fonctionnement pe compétence ya TPF ba examiner qui peut ba adopter qui projet ya loi oyo ezakolobe la programmation ya mise en œuvre ya réforme ya police nationale congolaise ba détail boko zona édition na biso ezali koyeto poursuivre ba sango na biso na ngamba primature pour na kotesa bino ndenge Premier ministre Judith Suminwa a communiqué mercredi 14 mai kuna na province ya Luala bapona ko participer na Kotonga business meeting 2025 pe a profiter ki na séjour na ye pona ko solola na ba différentes couches sociales ya population. Nathalie Kaila héritier Mapinde. La province ya Luala, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka en tant que chef du gouvernement a visité Ponambala Liboso province Oyo. Judith Suminwa a co-participé na cérémonie à Katanga business meeting 2025 a yepé pona kosolola na ba différents couches sociales pe co-visiter ba quelques réalisations o esalemi na cadre socio-économique oko manaye na rapport ya kolezi chef ya gouvernement azwa ki ba accueil chaleureux na descente na ye na avion azwa ki ba honneur militaire devant gouverneur ya Luala ba fifi
Fifi Masuka pe ba personnalité mususu population membre ya parti politique association société civile batondaki wana mpona kosouhaiter la bienvenue oyo a s'engager mpona développement intégral ya République démocratique du Congo conformément na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premier ministre asepeli communier na population oyo bayaki kolakisa ye signe ya proximité pe ya détermination mpona koevrer na amélioration ya conditions de vie oyo s'arranger bongo derrière l'action du gouvernement. Pascaline Numbi, point focal, il y a mouvement, rien sans les femmes, structure, il y a société civile, pour naïe visite, il y a premier ministre, et ça preuve et implication aux Ezali, pour na couvrir, il y a exécuter différents projets nationaux, aux pour na faveur, il y a loi la baie. Florence, il y a église kimbanguiste, Nangambu naïe, a remercié bongo chef du gouvernement, na première visite à Sali na province Oyo, a apprécié sincèrement leadership naïe na tête du gouvernement, na agenda ya premier ministre, Tokoki Kotanga na première journée Oyo, à cause de la science, à huis clos, na gouverneur ya province, avant réunion ya conseil provincial ya sécurité. Audience pe ekosalema na société civile, ba confession religieuse, ba chef coutumier, ba parti politique. Oyo Yakobo sanate visite ya nouveau bâtiment ya gouvernement ya province pe lisusu village de congrès orphelinat maman Denise Nyakero Tshisekedi. Bakisa lisusu nouveau bâtiment ya hôpital général ya Mangweji. Oyo eza bongo en construction. Kaka mokola lelo chef ya gouvernement a co-participé lisusu na cérémonie à ouverture ya Katanga Business Meeting 2025. Kaka Masola Primati Boyebake, Premier ministre Judith Suminwa a lancé qui 6e édition ya Kotonga Business Meeting jeudi 14 mai kuna na Luala ba Nathalie Kala Kapenda azaki simasima contre Info Lingala. Le 14 mai 2025, Nabutu ya jeudi Premier ministre Judith Suminwa a lancé la 6e édition ya Katanga Business Meeting KBM na Mokuse na cérémonie officielle ezalaki organisée na Assemblée provinciale ya Lualaba ezalaki na présence entre autres ya gouverneur ya Lualaba ba membre exécutif national provincial pe lisusu ba représentant diplomatique accrédité na RDC, vice-président national ya FEC, ba responsable ya ba société minière, ipe ba sous-traitant ou union sopé ba personnalité ya ndenge na ndenge. Pour l'édition 2025, thème na yango ezalaki retenu bâtir notre futur selon l'initiateur ya KBM Costa Moussanka ye alobi ko bâtir futur na biso ezali pe ko miser na ba femme entrepreneur ba jeunes formés na tina wanande édition oyo eyambi la conférence ya ba leadership féminin entrepreneuriat ba panel ya ba corridor ya lobito formation professionnelle pe innovation industrielle yango ezali indispensable pour la compétitivité ba échange pour la énergie traçabilité minière ba sous-traitance oyo pe ba levier ya ba partie nyonso oyo ba ba partie prenante bango nyonso esengeli ba lever collectivement ndenge a déclaré Natina wana Constant Moussanka a remercié chef ya gouvernement pour la confiance et accompagnement na ye na engagement en faveur ya climat ya ba affaire pour na kotombola transparence et inclusivité nomination na ye selon ye alobi et marqué moko ya sika leadership na service ya développement économique durable et équitable pour na mboka na maloba na ye Fifi Masuka gouverneur ya province ya Lualaba a commis premier ministre pour la présence na ye na événement oyo malgré agenda na ye chargé na ngambo mosusu a plaidé pour la gouvernance attractive et souveraine ya corridor ya lobito projet oyo ya ligne ferroviaire oyo éco-relié Zambie Atlantique na nzela ya RDCP Angola pona eyeba na kosala makambo ebele na ba intérêt ya développement ya RDC. Hôte de marque ya Katanga Business Meeting 2025 chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka ye a epengaki thème oyo eponamaki epai ba organisateur ya misala oyo alobi ezali kaka te responsabilité collective mais ezali pe signal moko ya conscience na ba capacité ya ko développer RDC esengeli ko traduire ambition moko ya makasi ya gouvernement ya RDC résiliente inclusive oui na nzela ya industrialisation oyo ezali transformation locale ya ba ressources na nzela ya innovation boye pona futur tolingi futur moko chaque congolais pe chaque congolaise ayeba na kozwa place na na dynamique ya développement ya kotombola économie pe kopesa opportunité moko concrète
ya ba emploi ya qualité, l'infrastructure moderne pe ya sûreté, pe mingi sûreté nationale ndenge premier ministre abakisaki bosimba pe boye ba ke contrat oyo ezali ko reposer na idée moko simple. Mutu moko te esengeli atika esika mosusu ndenge patron exécutif central atalisaki avant abakisaki développement durable ekoki kozala durable kaka soki ezali équitable. Yango esengeli ezala équitable pe ezala bongo partagé. Le chef du gouvernement a déclaré que Oyo ezali ko représenter lisusu accès na transport pe symbole ya dynamique moko ya sika na ngambo mosusu pour na conférence ya leadership féminin ezali pe na meni KBM 2025 yango et renseigné basi oyo bazali ko entreprendre en tant que premier ministre Kaloubi azali ko talisa engagement ya gouvernement na droite ligne ya vision éclairée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na conclure chef ya gouvernement atalisi pour ça na ya komona événement phare oyo etongama na Katanga business meeting pe se limiter kaka te ko impulser croissance économique ya lwalaba kasi sengeli et servir levier pour la croissance économique et ba province mosusu ya RDC pour na ko rappeler bino Katanga business meeting ezali événement annuel oyo ezali ko viser promotion et investissement pe ya développement économique na RDC. Na kombo ya vice-premier ministre économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba nde directeur ya cabinet naye Albert Kasongo a présidé qui séance de travail ya relance ya activité ya cadre permanent ya concertation économique héritier mapindemi Fabrice Lundombi. Mardi 23 mai 2025, na kombo ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale, directeur ya cabinet naye Albert Kasongo a présidaki séance de travail oyo ezalaki na trait na relance ya activité ya cadre permanent ya concertation économique CPCE na Mokuse. Boye na cérémonie oyo directeur ya cabinet ya Daniel Mukoko Samba a souligné importance ya organe oyo ezali considéré lokola espace ya dialogue pe ya ba échange entre gouvernement et longo na ba partie prenante pour l'amélioration ya climat des affaires na wana volonté ya vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie professeur Daniel Mukoko Samba pour na poser diagnostic et ko permettre relance ya activité ya structure oyo ezali utimoko ya malonga pour na climat des affaires na République démocratique du Congo. Boy Prosper Chamala secrétaire exécutif adjoint ya CPCE na bobimi na bango na réunion ya prise de contact alobi a sepeli makasi na séance de travail oyo azali ko fonder espoir na misala oyo ko continuer pour na ko relancer pe ko redynamiser moko ba structure oyo ezali bongo importante pour na dialogue moko ya malonga en rapport na climat des affaires. Cette structure est restée en veilleuse depuis fin 2016-2017 alors qu'elle contribuait de manière significative à apaiser les tensions entre différentes parties prenantes, notamment les entreprises ou les associations patronales qui regroupent les entreprises congolaises, les associations des consommateurs, le gouvernement de la République, parce que c'est lui qui doit prendre en charge toutes les desiderata, les problèmes des parties prenantes, des associations patronales, des entreprises. Et donc, la surchauffe qu'il y a sur le marché intérieur, des problèmes récurrents au niveau de la marche de l'économie. Le vice-premier ministre a voulu relancer les activités du CPCE, un cadre de concertation, un cadre de dialogue entre toutes ces parties prenantes. Bosimba pe boyeba ke cadre permanent et concertation économique oyo ezala créé na décret ya le 23 février 2001 pe confirmé na arrêté ministériel ya ministère ya économie nationale ya 2015. Depuis 2016, CPCE est fonctionnaire qui le sous-souté. Professeur Daniel Mukoko Samba tangu azwaki ren ya ministère ya économie na mai 2024 nde asalaki le sous relance na yango po ezalaki moko ba souci majeur na ye na tina wana CPCE ezali ko militer pour na reprise ya dialogue entre ba parties prenantes ndenge ba texte réglementaire ezali koloba. Brèche Engali, grand leader ya ville ya Kinshasa mikolo eleki elongo la fondation na ye ba yambaki bongo Mama Denise Nyakeronde asengi na Mama Denise akanisa ba promesse oyo apesaki na basi ya ba soldat. Mama yenza lesili denge bana ya komini ya maluku babelelaki mikolo eleki
Tango, les grands leaders ya ville ya Kinshasa, les lions de la ville, Bridge Ngali Obama, Oyo Azali numéro 1 ya Asbel Naye, en collaboration na Fondation Maman Denise Nyake Tshisekedi, bakotisaki première dame na commune ya Maluku. Commune ya Maluku esepelaki makasi, basi ya basoda nyonso batelemaki pe bayembaki balobi esengo na bango ezali komona ke première fois première dame ya République démocratique du Congo akweli bango na Maluku pona koyoka ba doléance na bango oyo kandenge Bridge Ngali Obama numéro 1 ya Asbel oyo eza na kombo na ye ndenge azali koloba. Mama toyambi yo na Maluku banda Maluku ezala Maluku mbala na biso ya liboso toyamba première dame na ngambo mosusu ba mama ya commune ya Maluku to basi ya basoda bango pe bazangaki te kopesa ba doléance na bango ona mama Denise Nyake Tshisekedi amemela bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Posa bana Maluku ka militaire ezala posa etie la bango hôpital na école primaire ya mibale université munene na Maluku ezalité bana bazanga na diplôme wayaki na kotanga na kisasa te azala place ya kovanda te mais soko sali biso université oyo ekozala malamu memela papa maloba wana atala Maluku komona ye mama tebi eke bapasi na biso nyonso esili ya liboso mama tosengi tozali kofanda mabe kolala mabe mai mpe kuro eza te mama tozali na l'hôpital te yango nde ezali koprovoke liwa makasi na kati na camp mibali na biso baliaka mabe kasi misala bazosala ya makasi mama kanisa mpe association orphelin ya bana basoda na Maluku na baveve mama na nsima ya koyoka badoléance ya basi ya basoda boyoka bayeyano oyo mama Denise Nyake Tshisekedi to mpe baassurance apesaki na basi ya basoda. nayoki makambo nyonso boyebisi ngai nakokomisa message epai ya papa wana nde mosala na nga nakokomisa mpe nakopesa bino réponse ntango akorépondre na mpona kotungisa ye mpo na bino. ayaki maboko pamba te ayaki na bavivre ebele ndenge kaka bino moko bozali komona mpona kosunga baepose ya bamilitaire ya camp oyo ezwami na commune ya Maluku. Boye promesse ya mama Denise Nyake Tshisekedi ezalaki mingi likambo etali kotonga école kuna na kati ya camp kotonga université pe kotongela bamilitaire hôpital ya Malonga mpona bango bayeba na kovivre na bacondition kitoko. Bana ya Maluku basi bamilitaire pe bamilitaire bazali kozela bapromesse nyonso oyo mama Denise Nyake Tshisekedi apesaki bango eyeba na kose réaliser na commune ya Maluku bakobeta maboko pe bakosepela. Mpe nakotika bino te nakozonga lisusu awa. Complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Norambungu ezoko fêter 10e anniversaire na yango samedi 24 mai. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, pe ya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, Moboti honorable Nerombungu, Oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, nde na tina wana,
mobange na manifestation po na ko fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai na ngonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de yango ezali kofongola ba porte na yango na septembre 2025 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba yango eza na deux options sage femme pe science infirmière ba infirmier ba kobima ba sage femme pe ba kobima yango ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44 bandeko na 10 ans ebele esalemi na complexe scolaire Mama Pemba ba diplômé ba bimi ebele ba lauréat kaka awa yoka bien ba sage femme ba infirmier ba kobima lisusu ebele awa na ville ya Kinshasa complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba cadeau signé fondation Nerombungu mfuma banga moyo toi sakidila melesi matondo accent sana honorable Nerombungu ba congolais nyonso bandimi Nerombungu kola Mama Pemba kuna bana bazwa éducation kuna bana bazwa kadema kisesoko bonga un jour pona ye situation ya banzela na quartier Kingabwa na commune ya Limete ezali vraiment malamu te bolanda ba détail awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala eta na yango lelo ezali malamu te meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli okabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondio na makolo neti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que banzela oyo ebonga na bokamemi ya pasteur Médard Kankolongo église Les Rochers frappé bazali kolengela mobange na séminaire sur la délivrance pour l'endroit des vins événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyokelanga eloko oyo église Les Rochers frappé na bokamemi ya apôtre Médard Kankolongo kalala babengisi bino na mobange
na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomi na nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les ordres de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alati sabino nde tolobi ete mwana nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oyo aloka yo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Meda Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyo kamalamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo Protiva veza potopoto qualité qui peut acheter za la mukolo to mo la bino so sengel komela yango Protiva encore et toujours oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protiva soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona babebe pro mama soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Protiva facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka ma bayingaka ngo santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama de samwana sukana mbimbi oye sukana mbimbi makusa Protiva pro bébé pro produit par Chris SARL tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango La grande famille Mabasi, Orphée Mabasi, Fatouma Mabasi, Aminata Mabasi, Alain Mabasi, Pemidjo Mabasi, journaliste na Info Lingala, journal la peuple pour la peuple, Bazana Makoebi Salabandiko, Liwa, ya Mama, pe veuve ya Samuel Mabasi, na Kombo ya Henriette Mbemba, ye akufaki depuis mokolo ya le 13 mai 2025 à partir ya ngonga ya 14h. En attendant, programme ya Matanga Ebima, Baza Kovanda na avenue Doruma, numéro 39, quartier Matongé, commune ya Kalamu, référence marché Gambela Koweït. Tika été communiqué oyo et comme la batu nyonso bayebi famille Mabasi.
eloni na sila kate info linga la journal la peuple pona ngoye komi na suka et peuple na zane sur makasa représenter bino soki osepela ki nombo pesa merci na Nathalie Kaila kapena zaki na édition papa zaki assisté et pas ya grâce po ba na sima caméra to zala ki bongo na Christian Kiangebeni montage makipe na Christian Kiangebeni elongo na Fabrice Lundo mi journal la peuple pona peuple zaka supervisé et pas héritier mapine bande ko botika la malam au revoir.